mbote mingi na bandeko nyonso ya bana bandeko nyonso ya Ana ne Congo oyo balandaka ba émission na biso Ana ne Congo. Bandeko mingi boko mituna mais pourquoi lelo abeti nzembo te to atie ba nzembo te oyo atiaka na ebandeli. Bandeko na ngai c'est parce que nazali na mawa banda na bungisi leki na ngai ya mwasi na mwa oyo ya août na enterrement na koyi kokende te parce que ba pimeli nga visa ba lobi na ngai na kotsaki mikanda comme d'habitude hein? Na sengi visa na ça fait longtemps que Congo te na ke na ambassade ba biki ba formulaire za rasute il faut ça online en ligne ba pesi nga link na zongi na sali yango lobi nango kuna na zongi parce que petit c'est la fois que le 1er août alors na poto moni musala il faut que na musala ko senga apiso quelques jours na luki jour na ki na pesi nga journée moko off na ke ko se renseigner na zongi na ndako na sali mikanda yango na zongi musala moko jour moko na musala na tada mikanda ko mana ko senga na kei kuna ba vérifier mikanda o mikanda komi mais montant yo ko futa parce qu'il faut batala mikanda na ko senga vérifier on ba mona yango après ça mikanda on a ko yango alors na komi kuna na lakisi mikanda batali passeport na ngai batali oza britannique oza mopaya oza congolais te ngabi no me na za ne kuna ote oza na komba ba portugais eloka liboso batushe ngai ngwana balobi na ngai ndengo za mopaya boye okofuta 250 livres pour que na Congo pona za mopaya visa ekute ngai 135 livres donc 385 livres ndenge ko visa ya journée moko ou bien au 14 jours non na soki le cas ya DCA bon soki bon faut une journée moko moko mais visa moko moko écoute 25 livres ça fait 410 livres 410 livres wana et comme mbala moko 521 dollars ce que na bosanité 520 ou 521 dollars pour notre visa na kende kisasa visa mo boy mais pourquoi ça boy montant ça boy entre temps na moni mondele moko ya kiwana kozwa passeport na yoto ko sa passeport afutaki 135 livres ya visa na 25 livres mundele wana endie moko ya kiwana na kibina mninga moko kongoleza wana abina ngao yekutu afutika ka 200 livres 200 livres pona nyango ote na futaki 135 ya visa plus 25 livres ya journée moko soki na wa bakisa ki sali soki 180 200 livres bien te arrondir en 200 livres abongi pour ni ba pesi otenga bi akekuno na kisho te tali yote azi passeport na ye akende ote foti ka mikanda awa ngabi non oh non o de kutu ozangi certificat de décès na certificat de décès na attestation d'hébergement ngabi non attestation d'hébergement basi ba tindi yango déjà oh non to moni yango te na bengi susu na Congo lokola ere ko bangi bakanga ambassade na zongi ba tindi bango yango ba tinga pe copie nazo ngona vendredi nazo visa ote moi zo visa zate parce que attestation d'hébergement na yowana ezangi visa ya affaires étrangères
basala yango na komi selo babisika na Congo bakende na Congo gurumesa sinaki yango ote il faut na nanya deseya na waneya na bengi na Congo te wana bazo compliqué kaka eutaka na komi na nani ah bazi ya question de décès batindeli ngai batindi bango ndamu na ambassade batindi pe awa bandeko boye bake ambassade ya Congo Angleterre bazaka na fax te bazana moyen msutu bazaka kaka na link oyo kotili na ba document et puis na numéro ya WhatsApp bazana yango donc ceux qui sont na link ekete otindi na WhatsApp donc c'est peut-être un téléphone quoi et celui-là bandeko nyoso to batindaki na expliqué que enterrement le 18 vendredi août il faut na kuna avant maman nangai azali aveugle na sala bino rappel moko bandeko nangai bolim sangai bandeko nangai bolim sangai bandeko nangai mama nangai azali arbitre ya liboso ya mwasi na RDC. Mama nangai azali arbitre ya liboso na Afrique mobimba pe na mokili mobimba. Abandi arbitrage na 1971 na 1971 72 abandi arbitrage na Matadi. Aiko comme arbitre national ya Congo mobimba. A enseigné l'arbitre msusi ya mibali bakoba l'arbitre international ya Congo. Mama nangai baboya ko comme ça y est arbitre international parce que aza né au Congo mais des parents angolais. Cause nango yango wana. Mama nanga azali moto oyo aye na football féminin na Congo. Football ya basi na Congo ezalaki te. C'est ma mère. Azui idewana abandi équipe ya liboso na Matadi ya basi. Après asali ba équipe ya basi. Fédération ebandi na Matadi. Mama nanga muto abandi yango na Congo. A côté ici na fédération a approuvé yango football féminin na Congo et bandi. Mama nanga azali mwasi ya liboso asali équipe ya football masculin comme nango Diable Noir na Matadi. L'équipe existe tilelo oyo. Tilelo. Je dirais même l'équipe existe plus de 25 ans ou 30 ans même. Ou plus de 30 ans. Diable Noir existe. Tilelo tout solo baboye. Diable Noir existe. Et beta ba Coupe du Congo, Diable Noir wana. À part mère nangai moto mosusu ya mwasi aza président ya équipe ya football azalite na Congo. Tilelo na bimate. À l'exception de ma mère. Aza né au Congo, grandi au Congo. Ma parents bauta na Angola. Angola wana kutumbela yebi angote. C'est parce que les remous comme on perd des membres de la famille, maman leki, tata kulutu, c'est comme ça qu'elle déplacé avec mon Angola. Angola yango ayebi le kuti angote. Parce que ceux qui m'attendent ezali na Luanda akei. Ko participer matanga, après matanga akozonga. Donc Azaz a vu chance c'était Angola ayeba yango. Mais l'isumi ya maman nanga, l'isumi ya biso. Ngai na sala choix nanga. Que je sois le papa congolais ou angolais, mais maman na biso azalaki
angolaise. Alanda kaka école ba parents na ye. Et natalaki comportement ba grand-parents na ngai na ba maman na ngai na prenaki mingi ya kiangolais. Tangu na ke na Angola na vandi na salaki comparaison wana ya kobotama ya kokolo na nga na Congo na oyo Angola, et j'ai fait un choix. Choix na nga ezali nini? Nazala angolais. C'est tout. Na lingi na yeba côté ya papa te. Na sala choix na ngai nazala angolais. Na se baza na kokolo na ngai na éducation ba grand-parents na ngai na ona zoki na mama na nga. Na ke na moni Angola na tali comportement ya Congo na ya Angola na mona te nazali angolais. Choix na ngai ya ki angolais e uta kuna. Nazala clair ici que mes petits ils sont congolais. Bango pe basala choix na bango. Bandeko na eko découvrir que soki ozali na passeport britannique, France, Belgique, pa pays mususu ya Europe na yebite, mais je parle au Angola. Na kena Congo mbale belé. Tango Kabila le père azalaki na Kabila le fils. Tango Félix na na kete. Ngai Félix na yebiye. Leki ni ambala na baza tata mogo, baza na kitata leki na kitata nani Kapeta, Jilo Kapeta, que son âme repose en paix. Kapeta. Na koboso na kaye jamais. Julio leki ya Félix le président. Azalaki ndeko naza kovanda na ye. Tongo pokwa tokole na ndako na nga. Julio asalisaki ngai na leki moko ya mwasi aza matadienne. Eza ya muyombe. Leki wana aza na États-Unis. Leki wana kombo na ye mode Mayemba aza na États-Unis. Tango leki wana lingazo bazongisa ye na mobali na ye parce que mobali akendenge po boto na États-Unis. Alors alingaki akima. Na kokima na ye akontaki na ngai bakimisa ye. Na ebise mena okimiso ndenge nini? Abandi kolela ngai yaya na koli na bandeko na yo tout ça. Bako bandeko na ngai pourquoi lelo tika ngai? Tazaki na Julio na ndako na nga. Julio na ngame kulutu makamu nini? Na metala leki yo to koli boy kuna atrape ba leki na nga na yebi to ipa kuma kola leki na nga bilanga kulutu. Na niso to oyo sali kulutu bongo sana biso yebisinga te. Na butu wana Julio leki ya Tshisekedi président ya Congo. Yepe ya kufa na kwa poison salamiki na Congo yepe wa poison na kiye. Kapeta toujours là. Na kobosa na kayo jamais. Julio a bengi na États-Unis. Grand frère na ye oya pasteur soki yete ndeko mususu auta Canada akoko récupérer mwana mwasi oyo na lobi comme na mode ba récupérer na Texas bakendele na Pennsylvania na Pittsburgh lelo avanda kuna. Cousin na bango comme na Willy mutayabaki ndeko wana auta na Canada a conduire tina Texas a longoli na ndako pa azalaki a kene tina Pennsylvania a zongi na buto na conduire tina Canada. Combien d'heures? Combien de heures pour conduire pour ça la trajectoire wana? Pour ko salisa leki moko ya mwasi asenga aide. Donc ba sali na kombo nanga wana liboto ya Tshisekedi de sala yango. Tangu Félix aye awa. Donc na acné. Bandeko. Tangu IDPS ezokutana awa. Ndenge na zoloba boye bandeko zokeno ndeko oyo
azoya na réunion ya IDPS. Tango wana mukendi azali na muni mukendi akufi awa azovanda awa epa ya fili awa tongo pokwa azobenga kota mukendi abanga kota mina zampiaka tout ça wanza vie privée na koloba yango te na bombi yango ngai na yebi na liwa ya mukendi nga na yebi mukendi akufi mais eza ba vie privée ya batu on garde ça. Bandeko na monité pourquoi les lots congolais a koina angolais ba créer un système na ambassade na bango ceux qui na passeport na ba moni yo ki nozali angolais faut balia yo mbongo faut futa 250 livres likolo ya 135 livres ya visa. Bako créer makambo mingi pour babenda yo mbongo bako compliquer yo ozwa visa te a moins ko la moumbu na bango ofanda na bango liaka na bango neza la kage no grand prêtre ozo bingso ko yo suno masanga ko lesa bango donc ndiro futa ni ngono male moko yo ko lela ok na Congo basali ko la bakitisi o mamukembo moi sans les 250 BP bon promesate. Mais ce qui bongo te, bolim sangai, ce qui bongo te, il faut babé na yombongo. Pour le nini, aux amuzombo. Bandeko, bolim sangai, nalak sabino eloko moko. Eloko oyo, na lingi pi bilobo mona yango. Pardon. Congoleses altamente perigosos. A investigação criminal fez uma vez mais a apresentação de um grupo de marginais com estatuto de altamente perigosos. É isso mesmo. São jovens que praticavam crimes de assalto à mão armada nas avenidas e ruas da capital, Luanda. Veja a reportagem agora. Este é um dos grupos mais temidos e procurados pelo Serviço de Investigação Criminal do município de Quilamba-Kiashi. Foram quase 2 meses de intensas investigações. Ok. Fazia das suas na zona da Samu, bairro Vila Flor e parte do distrito do Talatona. S'il vous plaît, volume sangana na Quem cruzasse o caminho deles era uma pessoa. Volume sangai. Volume sanga parce que reflet à télévision. O grupo não tinha mãos a medir. São especialistas em roubo de viaturas. Para eles, não interessa a marca ou o dono da viatura. Usam armas de fogo como meios para atingir os fins. Cada um sabe bem o número de viaturas que já roubou. 2 viaturas. Roubou 2 viaturas. Roubou 2 viaturas. Vamos roubar a viatura. Donc, il y a un Angola et un main armée. Il y a une voiture au Congo. Il entre. Il y a main armée. Foram no total 8 viaturas recuperadas das mãos dos marginais. Ou seja, 7 viaturas. Esta ficou totalmente desmanchada. Este homem é o mecânico do grupo. Era a ele a quem recaía a missão de desmontar. Bande kuna ngai na lingi na ngako continuer ngote. Na lingi kaka bo na pesa bino moi idée. Bandeko ngai na kei na mikanda complet. Na senga visa na ngiko kuna ndeko na ngai. Donc na kei politique te. Na kei ba diamana binote. Na zona ngape assassin te eloko moko te kaka visa na ngai na kebi mende ko na ngai to kundi ndeko na ngai
toluki maman na biso moyen ake na Angola ape maman mukena bandeko na ye parce que maman na biso miso ekufa na yango toza na ndeko te oya kotala ye ba o batalaka ye sont des Congolais qui n'ont rien à voir avec la famille na biso mais tobokolaka bango kaka ba Congolais wana bautala Lubumbashi bautala na Équateur baya kobeta bale kuna na équipe ya maman na biso bango bakoma libota na biso babokolaka bango bazobota kuna bandeko na ngai maman na biso azwa récompense moko te na côté ya Congo po aza muzombo biso bana na ye ngai parce que baleki mususu sont des Congolais baza na facilité okende mboka wana ngai lokola na pona ki Angolais na mukanda na commande ne na Angola lisumu na ngai yango wana na Congo bapimeli nga visa basengi preuve adresse na pesi bango permis de conduire na pesi bango council tax nalakisi compte bancaire na ngai ticket attestation de décès ye carte ya chamada eye attestation d'hébergement eyaki nyonso tout et comme tu na niveau que non 410 na balingi te balingi susu mutu moko subo susu na pese susu 100 livres pour na cacher wana ya recherche ya affaires étrangères ba sauter kaka yango api ngai visa donc total là na 510 livres qui vont $620 pour nos visa près kuna ndeko na ngai kuna nazokende osia ngai mbongo na contribuer na makambo susu ya liwa ya ndeko na ngai. Est-ce que l'ambassade ya France, ya Allemagne, ya ba pays mususu bino ba Angolais botanga bokendeke na Congo, ezala kaka ndenge moko bino ba Angolais bazombo na kendeki na ambassade ya Angola na ine kotuna soki ba Congolais ba kendeke na Angola bafutaka 250 livres pour ba Congolais. Et puis, il faut 135 livres. Bakamwe, babina o. Ozo kosa tout le monde solo. Na sali rendez-vous. Na kosi na biso. Ce qui va confirmer à mon kozonga kono sala bango interview. Boyoka prix oyo bango basengaka. Pe ba Congolais. Boko ganga boko kamwa o. Yango Angola on sa posa ya mbongo te. Le coup basala kana logique des choses baza en Angleterre yango monta basenga donc biso ko sala ba Angolais poza ko souffrir faut ba Congolais ba faire payer biso mais ba Congolais wana ba kota kana nzela ya makolo baza ba irrégulier ba komi na Angola ba falsifier ba mikanda ba carte d'identité. Au moins, il na Chiribino. Bazo ba Angola a main armée. Bazo boma bangoli ko yoba kamina bango ko traverser rango. Côté ya Lunda bazo ba moto. So ba bomi ba timoli ba kundio. Bandeko, c'est le moment. Bino nyos bolo bakalingala. Ozali bangolais ya Kikongo bakalingala. Toli Angolais ya Luanda soki ya wapi, oliko lingala. Message na ngai quand même pour comprendre yango. C'est le moment. De changer. De trouver une façon de faire payer bango. Biso awa tozo payer. To sali crime te. To ibe lokote. Mais ok na mikanda na yo pozo visa. Ok na Congo. Otra tamu soso ndeko monga tikala kuna. To omona batu ya ka fosu na peut-être possibilité pozo na Angola. Mais il faut tout payer pour Zamuzombo. Oh, il faut foutre 250 dieux. Quand même, mais tata royo mundele oya a foutu ça italien il comme ça portugais. Halobi na ngai. O monite que no combo na visa na portugais.
et puis oza il ba ko oza né en Angola moi sur la gana guichet la bilanga bon. Ah bon? Ah oui. Et j'avais vite compris que aux Muzombo il faut foutre ba montawana. Asa la indien, asa les colonies ba foutre normal. Mais yo aux Muzombo faut foutre 250. Faut foutre so o to baxi su boy. So go limité diale. Kende na yo. Pour que l'ambassade d'Angola, tant que je un link, je découvrir que l'ambassade d'Angola, si vous avez un link à partir d'un date, au salon de Angola, rempli mes candidats, na passeport, tout ça, na naissance, na yo, ici, na naissance, na yo, ici. Bah, quand tu as référence na email, na yo, ici, na yo, soumis bien, na yo, ok, na yo. Vous avez besoin de une ambassade. Vous avez besoin d'une ambassade. Vous avez un link ici. Vous avez une référence. Vous avez un bien. Vous avez regretté qui n'a pas de marche. Vous avez ceux qui ont quitté sur Angola. Il faut que vous soyez bis, et même si vous êtes à la frontière. Après, ça m'a dit ceux qui ont commis la frontière Angola, les citoyens angolais ont une carte d'identité. Ceux qui ont commis l'immigration Angola, Angola a traité dans le Congo. Donc, ça doit laisser passer. Le gouvernement congolais a reconnu ça. C'est légal. Donc, dans Angola, il y a une identité, une carte dans Angola. Après ça, il y a le document. Ok, dans le Congo, Congolais, il y a caché le document. Après, c'est une semaine ou bien 14 jours. Si vous avez un passeport, vous avez un mois. Avec l'autorisation du gouvernement angolais, en collaboration avec le gouvernement congolais. Le coup, vous avez un visa à Congo. Donc, dans la frontière, vous avez compliqué les sous. Ah bon? C'est là que vous avez découragé na tiki na visa wana ya e-visa. Ça va être plus facile. Namonia nazela kaka oyo ambassade. Beko compliqué nga tina suka na yango. Beko tina ngai lendi na pokwa namoni kaka batini ngai visa. Okende kozwa visa na ambassade. Visa on a la sabini yango. Ya kozwa visa na ambassade. Ah, namoni finalement tikanazo yango le mercredi matin na voyager na sali tout na luki billet moko e mona na ki mi billet za ki cher mais choix parce que na voyager na Tongo na comme na 20h mercredi donc ça comme na 20h mercredi na 20h donc toujours dans la possibilité na butuana na zima na moko camion alors jeudi matin na matadi na moni bon na ko sala ngo bongo bon yango ah nini susuko yango batini la kinga yango bango mako ba confirmer ki yango le lundi nani uzwa visa na ke kuna lundi na Tongo et mardi na Tongo na koma boye tout ça les calcul 135 250 25 pour la journée moko na pesa bango lisolo échanger sous ote na lettre wana ya prise en charge visa wana ba tia ngona noté ba kende ki ba sali lettre moko yaki awo na noté ngami me o batindeli nga yango na kisa bango boye ote fu batina ngo na direct so ki bongo te tika passeport wa ozonga na 14 jours comme ça pe na 14 jours na pe temps o continuer ko insister ko na ba le manœuvre ba tiro visa na lettre wana. Donc ça une façon na bakisa mbongo mususu. Mutu mbongo ekoluka ngayo te so bakisi 100 livres ba gangi na bango bakobenga kuna na ambassade kaka comme ça na kei kaka na pesi ka mikanda to ekoteke wana. So visa wana so na pesi 100 livres na mutu mbongo na compte mbongo boye
nde bakopesa ngai visa. Billet na ngai eza les jours suivants, mercredi na tongo. Mayele esilinga. Donc suna bakisi sa livre wana siko kuna nazokenda ko dépasser mbongo na kozana ngeza ikuta wapi sikoyo. Nazokoma sikoyo na $620 ya visa kaka. Taxi à Pamba, na ndako na ngai longo ngai poki na ngai na aéroport na tongo ekutaki ngai 60 livres. Pona kuma na aéroport na tongo. Na komi na aéroport baboyi kolekisa ngai. Babinanga te okoleka te parce que ozwi visa te. Kamino na kozwa visa kuna na aéroport na zapi tala te. Gouvernement ambassade angolaise déjà essayer ya Congo déjà c'est avec no to lekisa bino susu. Foza na visa na kati. Ya wana tina na raté voyage ya Congo. Leki na nga bakokunda ye sans que libota bakulutu ne bazala bakunda ye. Après enterrement, tolingaki mama na biso pe ake na Angola kene kopemba pa bandeko na yo. Bongo makambo sutu bako résoudre yango. Na keiti bandeko na ngai. Peuple angolais na zeko senga na bino. Oyo na ko clarifier na portugais na lingi peuple Angola mobimba ayeba ke tozali na bato na mboka na biso oyo bakoti ofele baza ko boma biso ofele bazali ko sala mabe ofele ko falsifier mikanda ofele et c'est le moment bato wana bana ko futa parce que bazo futa te biso sali ba crime te to futa ba 250 to futa ba extra. Omona mikanda opesi mutu mususu mutola kama ba donner na yo après ça ba donner wana ba ko vendre na internet ba ko ba Google ko ba donner na yo ba sala ba demander ba bourse na kombo na yo. Donc quelque part tu allez ko s'exposer na bango na mikanda tu allez ko pesa bango pour anya kaka yo zo visa ya Congo mais que c'est après ça tu ba donner na yo. Bango tana bango na biso te oza mozombo te soki kozwa yo ezwa yo. C'est le moment peuple na biso bafuta penza ba sentir que non l'Angola nous appartient que kuna baza na besoin na bango te baza na Angola nazoke na Congo te na ke vanda kuna na voici te nazoke na kambali wa apibelinga visa leki na ngai kende malamu yaya alingaki aya oke na kanda na ngai te kolo alukule yo place opema na kimia. Merci.